Bonjour la famille, bonjour tout le monde. Nazana Elika que vous a bien, la santé a bien, tout marche, tout bouge. Na toujours na cadre ya baide ndenge na yaka nango pour na élévation, succès, évolution, maramusa bien oyo mutu ako vivre na vie na ko permettre à vivre bien dans ce monde. Donc na ki la fois passée na ebetela bino lisolo ya livre moko na talaki, livre moko na tangaki, kombo na yango réfléchissez et devenez riche. Eza livre ou ezali écrit par monsieur Napoléon Hill. Ye azalaki journaliste, azalaki conférencier. Donc azalaki intéressé ya koyeba bato ya mbongo ya époque na ye basalaka nini po akoma na mbongo, babandaka ndenge nini po akoma na mbongo. Donc azwaki temps pendant 25 ans azwaki temps ya kointerviewe bato ya mbongo po yeba ebandaki ndenge nini po akoma bato ya mbongo. Et azwaki temps à interviewer 500 personnes, dont les hommes les plus fortunés de son époque. Et après interview wana, oya salaki pendant 25 ans, nde ayako tirer conclusion yango ezali livre oyo réfléchissez et devenez riche. Donc livre oyo ezali lokola résultat ya ba travail na pendant 25 ans, ba interview nyo soit sala ya bato nyonso ya mbongo ya époque na ye. Donc là, c'est que ça livre moko te ke oyo a imaginer, mais ali à partir ya ba témoignage ya bato oyo ye ayebaki, bato oyo ye akutanaki na bango, asolaki na bango nde ayeko tirer conclusion, ayeko koma livre oyo. Et après avoir kokoma yango, asukaki wana te, a continuaki azeko organiser ba conférence, azeko pesa bato ba contenu ya livre yango po atala soki ba résultat ekozala positif. Et effectivement, majorité à bato ba assista na ba conférence na ye o bazwa temps ya ko comprendre livre o bazwa temps ya ko maîtriser livre o vi na bango échangeaki. A sentir ki vraiment différence bato bakoma ki ko mona ba évolution na vie na bango ba activité za ko sala ekoma ki na ouverture vie fungwa maki ba ebele bakoma pe bato ya mbongo. Donc livre oyo nga na tangi yango na comprendre yango na sepel na yango na bi pourquoi pas na lobela yango ya na mutu moko quelque part oza na besoin na yango ekosala ke permettre ye akoma pe na ba ouverture toza na yango besoin mutu nyonso alingaka a monter mutu nyonso alingaka amona ba résultat positif marmazo sala. Donc ezali bongo ngai mama na ngai, votre sœur, votre mère et votre tante. La fois passée tolobelaki 3 points importants. Tolobelaki chapitre 1, vous avez comme introduction. Kuna auteur alobelaki plus que batu mingi oba resisa na vie, babana na ko échouer. Donc échec eza lokola début ya réussite. Et na chapitre 2, ya lokola première étape vers la richesse ezalaki désir. Et loko nyonso lingo obtenir na vie na ofana na ko désirer yango. Et deuxième chapitre, ya lokola deuxième étape vers la réussite. Donc deuxième chapitre et la deuxième étape pour la réussite ezalaki la foi. Alobeli ke okoko sala eloko moko te na mokili soko za kondima yango te. Et biso sobi que foi ezali eloko moko ya important na vie na yo. Parce que foi ezali tout simplement une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Eloko moko yo nano moni na misu na yo te, nan opalpe yango te, mozali na kondima ete okozwa yango. Donc ya lobi ke soki ozala besoin o réussir, faut la mutu oyo osimbi kondima. Faut la mutu oyo ozana foi. Omoni et lelo to rebesco comme troisième étape. Donc ya lokola chapitre 4, ou ezali lokola troisième étape vers la réussite, ezali l'autosuggestion. Autosuggestion like nini, ezali kaka moyen ya ko influencer esprit subconscient na yo. Ezali manière ya ko apporter babiloko moko ya bien na kati ya subconscient na ezali manière ya yo moko ezali ko s'influencer positivement par rapport eloko olingi. Repose ko s'influencer négativement et when is a problème na yo menga loko na lobela réussite na lobela élévation na lobela bato bakendaka likolo bato basala makambo esimbaka na lobela babiloko ya positif oyo ko permettre yo omata. Donc n'a besoin de bloc négatif, j'en ai pas besoin. Donc on a le bloc positif. Donc ce qui fait que l'autosuggestion, elle existe tout simplement
une manière ya influencer esprit na yo subconscient. Oyebi, so vous en a besoin, au moins na bien na vie na yo, il faut vision na yo ezala makambo ya bien wana. Et pour vision ezala makambo bien wana ezali ndenge yo okoyana biloko ya bien na kati ya mutu na yo. Avant tout, pour ceux qui ne savent pas ce que l'autosuggestion, l'auteur nous explique qu'une autosuggestion représente toute suggestion que l'on peut s'adresser à soi-même, à l'intermédiaire des 5 sens. Omoni, à partir de 5 sens nabiso, de tozali ko s'influencer et tozoko apporter biloko o tozali ngo besoin na cerveau nabiso. Omoni, donc l'autosuggestion permet de faire un lien entre l'inconscient et le conscient. Donc, ezali lokola pont o yuzo tia entre biloko mibale wana. Donc, entre l'inconscience na yo na conscience na yo, pont eza na kati wana ezali l'autosuggestion. Donc, il faut bana komi pesa biloko ya positif na kati na yo, posa na facilité ya ko avancer. Faut mi pesa biloko ya bien pour permettre bakambo ya bien pesa na vie na yo. Donc, rythme o yo pesa biloko na cerveau na yo, rythme o pe cerveau na ko travailler za rythme pe o makambo de sama na vie na yo. Omoni, faut za na biloko moko ya bien. Ozala créatrice ya biloko positif o ko apporter na kati ya mutu na yo. Omoni mutu na biso, na kati nango wana ezaka lokola jardin. Ezaka lokola jardin. Jardin wana eza jardin teke oyo n'importe qui azokona. Non non non. Subconscient na yo eza lokola jardin oyo moko o décider o sala. Oyo moko o tourner mabele, yo moko o tie fumer na ona kati ya mabele et puis yo moko yena ba graine o planter. Et tant ba graine so pousser et ko pousser l'homme sauter. Donc yo au travail mabele au tie ba bloko nyoso au sala de façon mabele ça na vitamine et puis au koni graine na yo. Donc au koni graine oyo lingi kokona et tant ekokola eloko yo konaki. Donc tant ozoko apporter eloko na kati ya subconscience na yo, apporter eloko eza positif oyo kozaki tant eko exploser tant eko bima tant eko bota et apporter le un plus. Donc décision wana yo mutu ozana yango. Bato ba resistaka baza bato ba portaka eloko ya lingi na kata subconscient na ye. Omoni asala tuke tant azali ko sala likambo ezala na avantage na ye. Donc tozana ngo besoin. Donc nos pensées qui sont accompagnées d'un sentiment émotionnel constituent une force magnétique qui attire des pensées similaires ou relatives. Donc, ma pensée, biloko zoko apporter, résultat on ozala kaka similaire bien relatif, le biloko yo apporter. Soit apporter biloko négatif, au moins appelle biloko négatif. Soit apporter biloko positif, au moins biloko positif. Mais organise-toi, soit ça besoin évoluer ou apporter biloko ou contribuer à l'évolution na yo. Soit ça besoin au matin ou apporter biloko ko permettre yo au matin. Ko apporter biloko est à contraire parce que ko sala ki au reculer alors que yo pour les aller au reculer pour les aller au avancer. Donc to passer na étape mususu ko la chapitre 5 donc to passer na étape 4 vers la richesse. Monsieur il a lobby pour au comme riche. Pour obtenir des réponses positives dans la vie, pour évoluer, pour avancer. Et là, c'est important sur la vie, c'est la spécialisation. Spécialisation est très très important dans la vie. Angal bani par là. Angal bani par là, angal bakake. La vie na yo, et loko yo lingo sala, il faut oyeba yango. Il faut maîtriser yango. Omoni, donc on a une spécialisation à Kaboli yango na ba place mibali. Abi bat mususu, amuna azaka na culture générale ya eloko wana. Mais bat mususu penza akoti na bozindo akeko se spécialiser na domaine wana. Omoni, donc eloko c'est important pour na yo, ils a besoin ozaka na culture générale ya eloko wana te. Eloko lingo sa na vie, organise-toi au comme spécialiste na domaine wana. Qu'on se spécialiser là, c'est que faut comme un docteur, faut comme un ingénieur. Mais faut se familiariser ne loko yango. Il faut pratiquer nango
et comme une partie à vie na yo. Il y a un monde à en Allemagne, tout ça, house building. Et se permettre yo, au côté na bozindo et l'oro mobo songolo par rapport na muto avandi car na université zo tangango na muto salon comme formation zo kende théorie ou kende pratique en même temps et ça ndenge moroté. Tu vois? Donc pratique wana faut que ma partie na yo. Dans un exemple simple, naza na magasin. Donc naza magasin, il faut na yeba de na rosala pour na attirer ba client. Il faut na yeba de na rosala pour na bien na bailleur. Il faut na yeba de na rosala pour na rosala na ministère à finance. Il faut na yeba de na rosala na solaka de ba fournisseur nanga. Il faut na ba fournisseur na ba lingani ni pour travailler en collaboration. Donc il faut comme un spécialiste dans le domaine wana. Donc mais c'est il a lobby que batu nyos bana beso ba avancer na vie, bana beso ba évoluer. Domaine yo lingo sala wana. Organise-toi au sein la spécialisation nango. Faut que ma spécialiste dans le domaine wana. Kosuka kana culture générale nango te, mais kene nango le plus loin possible. Et on te osala ke oza makasi na domaine wana. Donc alobi ke ko se spécialiser c'est important pour nous makmebeli. Parce que moni l'instruction de notre propre existence est ali malam. Faut la instruire et permettre yo ou avancer. Aux objets que classe T pose à la instruire. Oreko yekola ba moyen ba source ya koyekola eza ebele source musu roza tam musu eza bateau yo sola na bango et on faut ça la pe choix makamsu za beso sala we ba sola on a nani parce que soza beso sala likambo faut ça peut entourer na bateau yo baza makasi na domaine wana donc eza un groupe de gens au peut permettre yo donc eza groupe à esprit maître. Donc tout c'est leur moyo et bien malam te mais ça bateau yo na domaine wana oyo oza na groupe de gens au solo la beta li solo ango à partir à sagesse na intelligence na bango oza ko apprendre ozali ko se cultiver tam suna likambo tam soki likambo yango yo mo kokate au moins na kati ya groupe wana esprit maître oza na mutu moko ko débattre o ko lobela likambo on a place na yo donc il faut zala entourer na bateau ba ma cache na domaine wana faut ça l'effort au solo bateau ba yebi. Et on permet de se cultiver au yeba, aux informations. Parce que c'est un avantage na yo. Au moni, c'est un avantage na yo. Et bah, tu me souviens que la prendre dans le collège, me souviens prendre dans le lycée, me souviens prendre dans l'université. Bilon se o lingo sa na vie, ce qui s'agit que nous kotanga yango, kende kotanga yango. Osa nango besoin. Bah, tu me souviens monique ah bon, l'étiquette qui bah, tu me souviens à quelle bibliothèque. Bibliothèque pesa endroit au ko yekola likambo ko ko aux 8 livres moko na domaine o lingo o yekola aux 8 livres pour tangi o comprendre le lingo sala et à part ba bibliothèque et puis c'est ba cours spéciaux hein ba cours spéciaux dans le domaine mo professeur moko aza spécialisé dans le domaine atalisio et au jour d'aujourd'hui tout ça dans ordinateur tout ça dans internet. Au jour d'aujourd'hui internet ils en a nyonso et loko nyonso lingo yekola so beti ton internet o mona yango okomona yango engagement na ko fungola ordinateur na ngai na teleka ba mizanga tina non tant nga na za connecté zo mona na za connecté na za likambo na osala na za eloko mona oyekola na za eloko mona so tala na eloko mona na comprendre oza nango besoin quoi apprendre et qui para acheter il n'est jamais trop tard pour apprendre nous sommes des éternels étudiants. Il faut apprendre tous les jours. Et si vous avez un domaine moko o linga ko makasi, sala tout o maîtriser yango, sala tout o comme spécialiste yango, sala tout et comme une partie na yo. Et ça est important pour na élévation na yo, et ça est important pour na force na yo parce que ça le quoi l'autodiscipline mo boy donc faut yeba ndeno ko s'autodiscipliner na domaine wa faut yeba o maîtriser yango. Oza nango besoin pour l'élévation na yo. Oza nango besoin pour comme musika. Tu vois? Vraiment faut que ça l'effort wana ya koyekola oza nango besoin sur lingo ke musika na vie omoni et sixième point il y a la cinquième étape vers la richesse mais c'est il a lobby ezali imagination donc imagination na biso lokola atelier na biso na kata esprit donc ce chapitre est pour moi le plus inspirant de ces livres. Imagination c'est le plus inspirant il y a livre mobimba oyo. Parce que l'imagination est la clé de l'élaboration, de la création, des désirs avant les transformations et une en réalité. Avec comme réalité, avec comme réalisation, avec comme palpable. Et ça d'abord, na kata imagination na yo, et ça quelque chose où ça imaginaire. Vous comprenez? Donc avant transformation na yango,
Et ça d'abord, nakata imagination na yo. Avec comme réalité physique. Et ça d'abord, nakata mutu na yo. Et ça nanu eloko mo oyo zo penser. Donc, imagination na yo, et ça très très important. Il faut la mutu ozana imagination. Omoni, et imagination yango, et ça peut mon côté, imagination peut, et ça mi balé. Nous avons imagination créatrice. Imagination créatrice, elle est que au vandi, au soko imaginer biloko, tant au soko imaginer, au soko tande no ça comme ça en réel. Omoni, l'imagination qui permet de faire émerger les inspirations, de nouvelles idées. Et c'est également celle qui nous rapproche de l'intelligence infinie. Parce qu'au fur et à mesure, on peut imaginer biloko, des biloko à ce que so bota. Mouto a ça qui téléphone portable, bah, na imagination. Mouto a ça qui ampoule électrique. Mais c'est Edison, abandaki na imagination. Mouto a ça là, ordinateur, abandaki na imagination. Donc, ça, on a imagination. Mais imagination, moussoussou. Zoa kata ko lamba yango le plus longtemps possible, tant moussou ko aboutir na quelque chose. Tout ça, na négligence, soit naté. Parce que moussou, moi, on a imagination. Donc, ça, on a des imaginations, imagination créatrice, na imagination synthétique. Parce que moussou, on a imagination synthétique. Donc, on a imagination, moi, j'ai imagination, les arabes. Au stade d'elle, comme on a passé, tant que Simbaraté. Donc, à chaque fois qu'on a les lots, en face, nayo, on ko luka garde fou, nous, ça, la peau, échoué, donc, on s'en imagine, ma imagination, elle quoi empêcher ou évoluer. Il y a un autre besoin. L'autre a besoin, pour l'élévation, pour l'évolution, pour le recevoir résultat positif dans la vie. Ils ont imagination créatrice. Il faut créer babiloko, on voit na muto, ou imaginer loko, ou latition, ou lamba, ou couper son forme. Et bien, mina misa batu mon résultat, biko, waouh, il faut ça rendre wana. Imagination, ça n'a besoin. Qu'on vende, aussi qu'on imagine biloko. Tout ça n'a besoin. Pour le que musique, ça n'a besoin. Omoni. Parce que imagination, ça a le quoi muscle. Ça a le quoi muscle. Tant que zozoa muscle, on a activer, on a un sport, on a un nino, on a muscle, ça se raffermir. Et ça comme bien, ça comme tonique, ça et ça soit fort, mais moro yali que, ça là que ça que non, on activera yango. Il faut qu'on active imagination na yo. Cause la négligence na vie, il faut qu'on active imagination na yo, ça n'a besoin pour le que musique na vie. Parce que ko bossa na te, batu nyonso asama comme na vie. Les bandes là ont ka idée. À la base, c'est ça ont ka idée. Ils ont ka na mutu na e. Akanti lo na mutu. Ajoutant kolamba mo peut pas admisa ça lo mo munene ozo munene ta danser ya asa danser te asa ka mutu ayi ko passer na action asa mutu ayi ko lamba imagination na e alambi yango ma négliger yango te azu yango sérieux à s'organiser de façon que et comme palpable et comme visible et comme physique omoni dans la mutu na vie o ayebi ko zo décision a ayebi ko imaginer o ayebi ko créer les cambo ayebi ko zo temps pour les cambo et ça na vie na e. Tu vois, vraiment, la famille, il y a un tout partagé la journée à l'élo. Tu continuer parce que le coin a 13 points. Donc, tu continuer les restes. Nambala, Sima, vraiment, beau à la bien. Zambaza Nabino. Tu coutani prochainement. Et puis, nous s'organiser de façon qu'il y a ça le plus vite que possible. Merci, à la prochaine. Bonjour la famille.